site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mbisi. Bonjour non fidèles téléspectateurs du monde entier, bienvenue si votre émission L'invité par là, une émission présentée toujours par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine perdue du Congo. Ah là je dis directement merci à tout le monde qui nous suit partout, là je vois directement Gianni Sitanchunga pour tout mon témanita Sita Moninga ya Rex Poloku, hymne national, pourquoi pas les boss, moi Mirajab, les tout puissants, LTP signifie les tout puissants. Merci à toi Didier Kabongo Moutabala, les grands frères papa, on est ensemble. Je vous aime beaucoup. Gloria Olangi vit à Kinshasa dans la commune de Bandalunga, mais je ne suis pas à la commune de Bandalunga, je suis à ma campagne, commune de Ngalema. Mais avant de commencer, on va s'ouvrir la pub de Messieurs Moi Mirajab, la pub, l'agence, agent de location, 2 voitures de Moi Mirajab. L'agence, le Sarabso Barange, Jaguar, voiture, tout est cher de Moi Mirajab. Si mon caméraman Mika et Tracy Pro, on est ensemble, on va s'ouvrir la pub, on se retrouve juste après. Indi tozo la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozo na biso ba sponsor tozo sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbisi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière Grâce Mbisi c'est ce monde masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo ba bi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais de congolais na ibisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango o Grâce Mbisi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajab tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit écouter là na moi mi caps. Cet élément fait plaisir à tout le monde qui aime Gloria Olangi, une américaine perdue du Congo. L'agence de Messieurs Moi Mirajab, location de voitures. Appelez-nous pour vos voitures. Voiture Tokolinga, Moi Mirajab, le tout puissant LTP. Le tout puissant Moi Mirajab, le tout puissant Arara Morkan. Moi Mirajab, merci à toi. Merci grand frère, on est ensemble. Merci Adamo. On est toujours ensemble, grand frère. Babi Business Agence Adamo. On est toujours fidèle avec vous. C'est que Congo est une année. Ils ont salabiso vraiment bien. On est ensemble. Merci à tous Pépélé Ambetolo Moutema ya maman Émilie Zeba maman qui maman musique gloire au liam colonine. Je suis à la résidence de notre grand-père Bozi Bozana dans ma campagne. Je suis venu le chercher, on va en parler par rapport à la musique qui a mboka na biso. Parce que babi bobo na escota outité, le quoi na grand-père Lelo. Na lukapé Josar Nyokalongo. Je vais chercher encore grand Moussous. Ready ami si c'est votre demande. Gloria fait toujours son travail par rapport aux bottines d'Aranga. Ngana salara toujours musala ni biolo bara. Pour la remarque, Nabino merci baton so bakomena ranga balingara bakomaka. Gloria Olangi salaboye yoyebi. Merci à toi grand frère wana tanga commenter pour na boyna nga problème. Il faut ala kaka. Maman na loba mi mutayebi ngo ADT ya Kimpuyi. Na sakara de kuta. Na Guillaume Mokonza Grenoble. Merci à maman chérie, maman Félie Boketu Olangi. Pourquoi pas? Il y a un robot, ça n'arrive jamais. Ce qui n'a pas balouki, n'a zongi fois à la rapembe noana. Et Zanani, Bolingo Yabakombo nae. Yazala wapi, Azalaga.
na chambéry Doudou Mutombo. Et le grand-père est là, posez vos analyses, je comprends, je suis avec grand-père, posez vos ania. Je le reçois chez lui, à la maison. Grand-père, comment vous allez? Non, ça va, maman. Ça va. Oh, ça va vraiment. C'est notre demande de Manapoto. Oui, il est en train de parler au téléphone, allez comprendre les émissions, les Garaboy. On a ça, la émission, la Garaboy. Eh, Colanda, t'es posé dans la Glorio Langi. Grand-père, Bozé, Bozé, tout ça, par rapport à la musique, la mission. La différence à la musique, elle est à Kala. La musique, elle est à Kala, ni les autres qui sont malades, ni les autres qui ont avantages, ni les autres qui ont désavantages. C'est ensemble avec grand-père, trop solo, ma musique. Mais quand on a Navanda, grand-père Avanda. Tout ça, la musique. Grand-père Bonnet. Bien, maman, bien. Gloria. Grand-père, la proposition de l'année, parce que Benginga trop, il y a pas grand-père, papa, grand-père. Pourquoi grand-père? Oh, grand-père, ça va dire non. Mais il y a comme déjà grand-père pour notre petit-fils. Il y a comme déjà grand-père, il y a vrai. Comment la musique, pourquoi le nom, la grand-père est contact posé pour un grand-père? Grand-père, la musique, il y a surnom. Et ça là qui genre il y a surnom donc tellement la mission na bango give John Olo à mon avis que bon pour na yé parce qu'il y a senga comme bango à mon avis que na sali trop donc na formé pe moi mingi ya wana après senga combo ya grand-père mais et puis na compé sikoyo grand-père ya solo pour na petit-fils. Grand-père to sola mingi na no bilana yo bando banda mezeti lelo. Il le connaît à madame grand-père Azoa. Il le connaît pas grand-père Arikatara na bilana étant azaki musicien. T'es pas un musicien, tu es pour Koufakara musicien. Non, Koufakara musicien, musique musicien dans la retraite t'es. Retraite n'est pas qu'à Sokolali. On a des communes retraite mais tant qu'aux années nous copéma donc musicien dans la retraite t'es. Mais moni ngala zakana ndenge moko ya koloba na lobaka boyeke na musique na regretta et le côté na zui nanga petbe bien na zui bingité ou bien na zui kebele ou na zui muke ou na zui te na zanangai standard donc mais na zo regretter na zananga bien so na ngina na minute so no bilo bina voyager na ngai donc nakansi kutinga pe na fandi donc na fandi na ngai na zali bandate na zana na pas na donc cela veut dire que vraiment na société à la société parce que azane pe libandate azana ndako voyager à lengi mundele déjà ebay grand-père tonto bana bilana yo batini yo bimisa o le ba comment ba grand so ba otanga ba maman grand-père bossé bossiana. Ouais, parce que moni batumsusu moni ayaki na musique ayaki na musique na sens que ayaki na musique tamsusu ka po baye après tant baye bi après kati moni parce que exemple un peu c'est exemple belé na za exemple kola joli d'état. Je l'état n'habite ce que bien. Je l'état, DS Mukangi, Scola Miel, Betty Bis, pour tout l'élo, Betty Bis, Tilelo, so que na bumbu kuna arrêt Betty Bis, Bachakutu, place na bangwana arrêt Betty Bis. Donc John Olo n'habite ce que bien. Mansanga. Comme comme la carte. Mansanga tout là pour la fière. Mansanga. Donc John Olo, tous le grand bassiste Nguma Lokito. Le grand bassiste Nguma. Nous avons un musicien Oyebele Oyo passé par Nanga. Moi nous avons genre autant ba comboté. Ils ont un musicien Msubake par Nanga. Bazalaki pa nanga ba kena ba groupe mususu na misaki bango ba kena ba groupe mususu mais na kotanga ba kombote pour e comme lokwa neti na zone ganeti na welisate ngaza genre welisate mais na sali quand même oyo na koyi ko sala bato na tangi wana déjà baza bato oyo ba markaki penza ba markaki basalaki pe bon lelo bon musique ezana leo na leba lelo tamsusu ba musu ba kena bango na ba alléluia. Mais
nasalaki oyo nakoki kosala. Merci grand-père. Grand-père na vie na yo toyeba. Tozonga na moi simandambu. Grand-père toyeba poko ma musicien mutu na sako gwa ko ma musicien. Idole na yo baloba. Songa lo na za musicien za pona par exemple songa lo mpakala. Yo na koma ki na gwa ko ma musicien. To rande wo papa mbaba zara tabulay. Ko ya yo toyeba zara nani po grand-père yeba na raté. Non, ngai na chaque fois ezali Jean Bosco Baenda. Jean Bosco Baenda. Oza mwana mke ogoye baete. Mais parce que aza chanteur mogo ya Lubumbashi. Azaki griot. Ye inspiration ngai e utaki mingi pa na ye. Moni e betel na ye. En tout cas, inspiration nanga utaki pa na ye. Wana fo naza franc e utaki pa na ye après nde sikoyo na koma koyoka ba papa wendo ba Wami Mujos ba na koma yoka mo ba tebele na muziki fana za la franc mais bandeli penda o penda ta na mona muke o pene côté kinga ezalaki ya Jean Bosco Bae. Merci grand-père, il n'a plus envie je pense hein. Hein? Azas na bomboité. Azas na bomboité. Azas na bomboité. Quand son homme répond en fait l'artiste ne meurt jamais le parti mais Tozane est toujours elongo pour grand-père azo kokanisa kaka grand-père et l'autre batbaye barabi grand-père yé basi tout son basi tout grand-père abimisa basebele ils arrêtent sans aramutalibo soto ami balé au côté ça ba chanteuse na République démocratique du Congo. Bon na samutalibo sauté. Parce que déjà, Taboulé, Azaouyemba déjà n'a pas fille. Taboulé Azaouyemba n'a fille, mais n'a genre naï. L'homme, Makiadi, Franco, Azalaki pe Goyemba n'a pas fille. Bah Francorette Bazalaki, donc Azaouyemba pe n'a pas fille. Mais ngane na côte na yaki koyemba na ba fille na côte saki stratégie mususu ya koyemba na ba fille. Oui, ba stratégie na ngai ezalaki ya choral siko na ba fille. Amoni ba garçon ba telemaka. Nga siko stratégie na ngai na yaki nango siko na ti siko ba 3 filles. Bi ba 4 filles. Ngana bango tozoyemba. Amoni epesaki moi genre mususu. Par rapport na ndenge ba papa ba vienne ngai ba Franco ba Taboulé ndenge bango bazali koyembela na ba fille mais ngapi na kotiaki pe genre na ngai lelo pe bato pe bazoyemba na ba fille ba koti pe ba genre na bango donc ezate ke ka ndenge grand-père azali mais non lelo bango ba koti ba genre na bango ngapi nazo kende pe na ndenge na ngapi mususu donc masolongo ezakaka toi lelo ba fille ba bimebele to moni ba sindu le cœur baye ba MG30 to moni ba Barbara to moni ba ye béton oyoka bango au prisonnier nini tant que grand-père en tout cas pour ngai ezaki sengo makasi vraiment en tout cas tant on a mona ba fille na mbola miso bazo défendre couleur à Congo hein ba Cindy le cœur ba Barbara ba MG30 ba Faïla patience ou nazanae ba zebele ba fille ba zebele oyo bazo défendre ba Pierrette la perle tout ça hein? Donc bazo défendre pour ngai eza esengo même ata bazo fi bazé belé même ata Tatiana longue pas karma pas donc quiz de poula comme chanter quiz de poula donc pour ngai eza esengo Gloria vraiment en tout cas pour ngai eza esengo nazo sepela makasi basa les belé ba fi bazé les belé pe ba défendre couleur en boka ba défendre en tout cas pour ngai eza plaisir to ça langa plaisir. Merci grand-père parce que tu as sujet na biso la différente fête à musique ya kalana lelo musique ya ba grand-père na musique ya ba weranson na ba fali papa ndo mon en tant que grand-père non faut préciser dans le musique
il y a ma grand-père, donc musique qui des années 60, voilà. 70. Musique qui n'a pas de série, ma grand-père n'a pas 70. Musique 70. Bon, bah, Wera, bah, y série 80. Bah, série 80, ouais. Bah, série 80. Bah, Fali, bah, série 9. Fabregas, bah, série 2000. C'est quoi nous vendre grand-père? Vous avez parlé de la série. Par rapport à la différence, Léo, tout le monde a la série n'a bino, musique n'a pas. Na ba Ferré, ba Fali. Grand-père, comment la différence, c'est la musique n'a bino, attends, on a bino, bah, grand-père, série 60. 70, voilà, série 70, voilà. 70, ouais. Na série à Lélo. Tant que série à Lélo, ça dit beaucoup, hein, parce que tant qu'on va série à Lélo, Mbalamoko na Kena ba Fali ba Ferré. Série à Lélo, je me suis différencié na bi série à ba bino, série 70. Bah ouais, bah na 80. Na 80 pesaka. Oui, na banane, musique nous sommes mon qui après bino qui ça va, après comme ma bé. Aujourd'hui sur quand pour le ngo kota monde ngwana royeso mo la vérité musique na bino na lelo, tozo mona maramozo salema. Na koyebi sa yo que musique ya Congo, série na biso, la série 70 ezalaki ndenge mususu pe. Ezalaki ndenge mususu, ezalaki musique moko ezalaki éducatif. Voilà. Hein? Beaucoup plus éducatif parce que banzembo mingi ezalaki na ba explication. Parce que tant on a besoin d'attendre aux autres nzembo pour pena nzembo et simba donc ils lokola il faut ezalana et ezalana explication tu vois. Banzembo la reine de Saba. Voilà. On les a banzembo na 88. Na 88. Donc bon banzembo fait ça na ba explication ils ont ça la ils senga fait ça na ba explication mais musique au balek ba osala lelo eza malamu pe eza mabete eza malamu mais po isinanga eza muke et comme munene kuna mobala roya na pokwa na rolambela e matembele arolia na fufa po akei omoni lelo public oya lelo ezolinga bongo public yango ne lingi bongo grand-père pas kota na public bongo nga moyena kota nango ezate tala na ndenge na ngai moyena kota na public on ezate nga nazo luka public moko ya mikolo public moko oyo basombaka parce que lelo bato tout ba osa musique lelo bien lelo kingandi ongai yo nani mais soko tali bien vente ezate. Justement, on t'a proposé grand-père. Première vente, sinon t'es qu'à combien? En tout cas, na teka ba mingi, na yim na nsu ba nombe te na teka. Mais les lots vente les amangote. Les lots soko bimisi soko teki oteki tam sous 5000. En tout cas, il faut kumisa nzambe parce que vente les ala rangote. Ba kelele ya pambozo kama kelele vente les ala rangote. Vente malonga penezate. Dam sous ma mikile ba poto kuna. Parce que na bisaki fiko fio na teki mingi kara na teki na Paris na teki na poto quand même. Donc netia on a dit ça en tout cas vente les ala rangote. Là on est ça la vente des ala soute des ala kala mutakema est-ce que va te carasser da sombi c'est d'un grand-père boza chic choc hein anti-choc voilà à sombi c'est des $5 à sombi cassette qui à sombi c'est des $10 cassette $5 et là on est ça là qui va sombre nous on va pirater binongo papa baba qui est musicien et moi à base de piraterie là on a raison non ils allaient pour ngai batba na mbongote basala mona mbongote au somba ba parce que piraterie ezaka kana mboka na biso kaka ezana batu bazalia bazo pirater ezake ezelo komoko il fallait gouvernement était les mela pour biso to zala mo malamu il fallait était les mela so piraterie zala kité ça mais piraterie ça non so ke na victoire siko to kenayo au mona ndenge batu ba oteka bango ba CD ya pirate et puis bato bazo sala ngo bazana mon kana kata kisasa en tout cas olandela bango azana été ezali pasi pona biso eza pasi pona biso parce que musala na biso on est ngai nazala na ba diplôme te oyo na kino sala musala be na
nayebi te na bureau moko bo non nga mosala na ngai eza kaka musique donc soki nale na musique te namona place mosusu nga na kolia te c'est fait nakoso te nazwa biso vérité gloria donc cela veut dire que il faut na bunda kaka na musique et puis ndenge nazali naza na bato baza nsima na nga oyo bazotalela nga donc cela veut dire il faut kobunda kaka otravailler bien sûr vente eza te mais tobunda ata na ndenge baconcert tobunda tokotisa ata mwa quelque chose de façon que mpe bapeti na nsima bana na bango mpe basumba grand-père bino bozobunda vina mino moko te babandaki bizalaki mwa difficile mais oyo bazoya lelo nzere bazose retrouve na bapiraterie yango mpo bazosoma balopangu bandaku mabino bobandaki miso zongo expliquer nga miso bana souffraka première fois mais oyo lelo yayimba moko bato bandimi ye piraterie yango masomila miso 5 kilo pangu na mbala moko eza nini en tout cas ngai namoni te ngai namoni te nayoki yo ndenge olobi oyo alobi ke ye aza koteka cela veut dire azoteka asoki mapangu eza bandenge ebele ta mosusu ndenge ya baconcert ta mosusu abimaki libanda on sait jamais parce que baconcert mpe efutaka neti soki obimi okobeta bien na Cameroun ou okobeta bien na Abidjan efutaka mais côté vraiment vente vente penda en tout cas nayebi te nakoyeba te mais mutu na mutu aza na cope na ye mutu na mutu aza na ndenge na ye ata ndenge oza bajournaliste mutu na mutu aza na ndenge na ye gloria mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu na mutu aza na cope na ye azoyeba ndenge nini azolukela bandenge eza ebele oyo okozwela bambongo eza nango ebele mais na cadre ka ya musique mais bandenge ebele donc nakoki kotia tembe te mosusu mpe bakozala na ba 10 parcelles amelami na ye asombelaka yango ntango na temps moko bazwaka mwa position asombelaka biso nyonso tu motu nyonso tu azalaki na temps na ye na mwa temps na ngai moko ezalaki misombelaki mwa biloko na ngai na fai na ata ata bon succès sans bongo ça dit beaucoup il y a sentiment mais koluka te okosala ba 20 parcelles bana tuna mikili kozala na bana nyonso na mikili esala batekaka ke yo oza moto alara te neti nga bana ngai bana nga bazala te bana nyonso tu bana poto bafana na poto neti awa toza kaka na madame toza na madame madame mpe toyaka kaka nga mpe nayaka toyaka kaka mais neti nga bo naza basé beaucoup plus awa mpona mosala na ngai mais bana nyonso bana poto donc cela veut dire naza moto na millionnaire na moto ambongo eza bongo te eza kaka ke musique biso tobetaki musique yango lomoni musique yango ti lelo eza demandé parce que tosalaki musique ya solo tosalaki musique ya reine mais ya succès te non musique yango ezalaka mpe na succès bamusike yango ntango ozoba musike yango ti lelo bato tu bato bakotanga kompa grand-père boziana nga ntango bandi musike nga naza na mokili te mais lelo naotanga kombo ya grand-père boziana avandi no lelo c'est ça ouais oza na raison fiko eza motu mosusu oyo ya bino bana na bino baye lelo babimaki succès lelo bango akenda wapi c'est par rapport à ça to ba grand-père bozana ba reine mais na ba succès na bino na ba reine ezolanda bino tila mosusu tina lelita mais oyo lelo ya bino to baleki na bino lobi bana ba succès roba o misemo na mbaki ya manzanza tata mabino za ya bambunda mboka so babeti babika likambo eza ouais mais ngai na koloba na yo baleki baleki ya lelo baleki na nga na bana na yo na bakoko na ngai te bakoko te mais baleki bana na ngai na baleki on s'appelle bakoko nazo bakoko mais bazana bana mike mais na koloba ke baleki nango ba sa musique en tout cas nazo apprécier bango vraiment na misala bazo sala faut à la franc nazo apprécier bango ba sa misala bien ezana baleki ba comprendre les jeux baza on peut pas comprendre non te baza mais ba comprendre pe osomona mais nazo ko pesa bango pona nga nazo ko pesa bango ka toujours courage baluka moyen babima mwa muke na babuzoba na kofingana wana bon na kokota mingi te mais na banzembo babima mwa muke kofingana banzembo ba jeto moko boye babima mwa muke na ba bêtise na ba chant bakota beaucoup plus na ba chant éducatif quoi
ba chamoko éducatif oyo mutu na ndako akofanda be papa moko pe afanda ndako na bana afandi a se retrouver à Joyoka ezala te banzembo oyo ba parler misusu banzembo ekotaka te banzembo moko ekotaka te tellement parce que ba maloba mystique eza et tout ça biloko nde bakosala makasi yango na babima lelo moi na koko na yo Fabo grâce à misinze momo likamba bonga yo na yeto soko ebinzembo wana oui na yo kakango ka inzembo wana na yo kango likambo eza makambo moko pe esalemaka eza normal kaka ngai esalemaka quoi ka ngai se ngai patron ngai leader ngai boye esalemaka pe tia koti na ye omoni eza biloko ba histoire vraie eza masolo vrai tout balek nanga bazosala eza na babosoto te eza na banzembo ya malonga pe ezali o eza pe éducatif ezali. Donc mais nazo ningsenga na bango bakota beaucoup plus na éducatif que bazala na basalité kaka ça la bien dit. Merci grand-père. Grand-père Toeba na mikolele ka moi ebele moi kala. Président de la République proposer rabino 2 millions. 2 millions lelo ba projet bimé belé ma bosimba te. Solo là ba pesa millions sur ngo lelo ba na so ba projet. Bon ça la studio ya ba musicien auto mutu ntokozwa pas somba lopango na po ba ki ba artiste ba musicien comme ba mona ki ba artiste ba ça ka ba comédien baza ba peintre pe baza. Non bon ti lelo 2 millions wana tina nango ngape na ebité tina ya 2 millions wana lisola 2 millions bimaki mais tina nango ezaki photo sala nini bo pesa projet na bino ke 2 millions bo sala nango nini bo tonga nini pour un artiste yango wana point de ils ont point d'interrogation quoi place wana eyebana kité 2 millions peut 2 millions peut bimati et mon on a pété panza bino et panza biso pété po ebimaka pété panza bino po bingala za bingalo po nanga silate ngai mona nanga za maladie non wana eza masolo kaka ndenge ezaka masolo mais 2 millions ezaki projet moko eyaki mais bon ebimaki te bon et comment quitter bon et comment quitter la destination et souka en place il fallait souka et comment la destination était donc moi on solo na solo nango ezate pour que comment qui ça va mais comment quitter affaire ya Sokoda grand-père azana katwa za libanda Sokoda na koloba na bosembo Sokoda est très nécessaire pour na biso artiste mais ngai po nanga nazo comprendre penzate au juste parce que ekomi bakan ezebele Sokoda ya bakingande ezali donc nazo yebate au juste to positionner wapi parce que na komaki ti na réunion lobby dans la quitté lobby na ki empêche luka babimisa président ti siko na yebite soki président ezanani soki babimisa ki nani parce que na komaki te na ki empêcher ça qui va proposer yo ne mutu bimaki obimi président bon na ko ndima kaka te ki président kaka pona ndima lokumu te parce que neti pona nga Sokoda pour tambola bien il faut tout d'abord tous en na usine ya pressage usine ezate babono foot artiste na moyen nini parce que usine ezate droit d'auteur au toucher on est tant usine na mboka ezate Sokoda pe existe te il faut na nous usine ezalawa usine ya pressage ya CD ya DVD c'est possible mais ce que ezali ça va parce que tant que tozalaka na basoneka usine ezalaka Mazadi ezalaki petit Mazadi ezalaki Verkis pazaki na usine bon parce que le ezaki ba disque minene on ba dessiner ba artiste mais lelo eza ba CD donc cela veut dire tant que biloko wana ezali te ezali pas si pour osala ba répartition ndenge nini bokofu parce que mutu muso azali wana asala nzembo moko nzembo ngo pe betaka te mais sikoyo azali ko discuter mazo discuter base ya quoi parce que azana nzembo te
mais aza musicien mais aza na nzembo te. Là musutango bospikara bien te bospikara mususu sina sokoda te ke baika artiste tout ayena sokoda aza na droit aza na nzembo na ba futa ici par rapport. Non, ba futa ka bongo te Gloria. Ko futa artiste ezali il faut osala nzembo neti utotanga Fabrigaz abimisi banzemo na ye ndinga abimisi banzemo na ye sikoyo soko eza déclaré na sokoda ndenge bazoko teka ndenge baza ko presser donc cela veut dire ndenge bazo presser banzemo eza bazo futa na sokoda alors siko na lero na sokoda akufuta ye mais yo bimisi no nzembo te obimisi nzembo te mais ozali ka kolingi kaka bafuta yo bakofuta na base ya nini osali nini po bafuta yo. C'est ça le problème oyo yangwana pona ngai na zoma sokoda ezala mobulu à partir de makamande ngwana il faut usine ya pressage ezala awa de façon que artiste oyeba que na sala nzembo te cela veut dire que mwana se toucher droit d'auteur ezate mais yo osala wanu banzembo te bon mais ozoko discuter ozoko ganga oganga bazani donc makambo ya sokoda na eza mwa pasi pona ngai eza pasi mais na ebité na moni nazana ba dossier ba stati ba nini na dotanga mais atana tangi na comprendre nga mais na suka tant que usine ezate après ça genre et à passer. C'est entre parenthèses, tout gagné entre parenthèses wana compare relation na baninga na yo ba jina ifonge ba papa wemba na bosa nyusu banani nzambe banyo kalongo Abraham Voloko ba bien tozo luke pe kalate ba pe voto yamba po tozo lela epe relation na bango. En tout cas oyebi ke nga na za anti polémique donc relation na ngai na ba mista na ngai ba collègue nanga relation tout ça en bon terme tout ça bien kalaming te to utaki ko beta awa hommage à Bimi Mbale to kutana na baninga nyo surtout to yemba kina bango donc cela veut dire tout ça bien biso tout ça na ba problème te ba jalousie to soigne te nous so tout ça correct et puis nga na so la artiste nyo surtout artiste nyo surtout à Congo na za na problème na été na so la na baninga nga nyonso bazala baleki bazala bayaya o bazala artiste ngana bango to solo laka nazomona tina to kanga ba minemite nazana ngai jaloute ate ozana immeuble na yo ngapona ngai za chance na yo ezali maele na yo na kolinga yo na kosepela na yo kutu na ko féliciter donc naza jaloute oui jaloux et ça va beaucoup plus temps sous moi si na yo ake na mbali msusu bon na koza jaloux mais nata makambo etali makambo ya manzembo musala na chaka ki jaloux na katite na préférer kutu asina yoki moninga sala eloko moka malamu na préférer ngala sala siko koleka wana wana nde eza normal mais nazala jaloux pona moninga tongi nazate mais on a nous moi kufatikela bino mwana olwaza grand toi grand garçon aye va rappeler pas ndiro no moko josa lola mwana c'est comme ça tikala yemoko papa olukara mwana te non lola za mwana biso c'est pas papa na e josa aza bien il y a pas de problème hein? Bon josa azali papa na e pe neti ngapi naza papa na e papa wemba papa na e donc il se dit voilà donc place ya azali aza malamu bon azo ibité lo ni oluka lisusu plus parce que aza bien a rosa te abeti pa ya josara abeti pa nanga abeti papa même te aza pas josara zaka loka aza pa na bisope grand-père to le bes comme ndambo anti choc grand-père to zo ko sunde tondo ko kalate grand-père azara ce qui grand-père a bimisi to yoki que grand-père aza sur le terrain grand-père oh to yeba grand-père boziana. Mais bon, mon théorie qui kobimisa fiko fio, ou théorie kobima, si ko to kende ba deuxième année, on a to kende ba troisième année on to préparer si ko toute une soirée il y a grand-père, donc toute une soirée il y a depuis la banda musique et tout ça, bah non ça là bah reprise, bah nini.
mais omoni eloko ozokoboma biso mingi ezali distribution eza mpenza baza te bato nga na osala nzembo mais sikoyo nga kaka moto nakosoccupe na bapromotion te bato baoccupe na so promotion ezali producteur moto oyo abimi si ye moto azosoccupe ozomona mais album vraiment en tout cas na bamikili ya poto etekamaki nango bien tutu awa mpe na kisasa tomekaki koya mais awa oyebi déjà bato awa basombaka mo bacdt bon donc mais sinon elekaki nango bien bon tozali tokuti kobeta 44 ans kala mingi te tokuti kobeta 44 ans nakanisi ezalaki événement moko oyo bato bazokokobosana te ezalaki événement moko akosakana te tokuti kobeta 44 ans tokuti kobeta mo baconcert awa toza na mwa stand by tokobanda su baconcert na mois d'août awa. Pourquoi? Bon toza na préparation ya studio tosala bareprise titre album ezali toute une histoire. Grand-père Bozé. Grand-père, on a combien d'albums, combien de chansons? C'est difficile pour nous avoir un nombre de chansons, mais l'album mais vous attendez sous 20. Grand-père, la musique, ça fait combien d'années? Non, Liboso, c'est quoi donc 45e année. Liboso, tozalaki album te, ezalaki des chansons, des single, ba maxi. Mais nombre compté banzembo en tout cas ça moi passé. Meilleur nzembo grand-père. Oye moko vendre rabuezo ngila raye. Moko kaka. Moko parmi comme la reine de Saba na Oloba. Oui, nzembo wana pe c'est un problème na ba famille batou la reine de Saba. Pourquoi imba la reine de Saba? Non, la reine de Saba na kumisaki kaka moi si kumisaki le temps na mona la reine de Saba nazo mona beauté à moi si nanga comme la reine de Saba siko. Donc tu vois donc na parlaki mingi na la reine de Saba le vrai la reine de Saba. Même un problème. Lungba kuno sana msato moni la reine de Saba. Parce que la reine de Saba donc vrai chérie quoi. Donc danger. Merci beaucoup papa. Et moi dit on a bana poto balandi biso bazaki causer la grand-père lo baloba moko. Ko lobela bango nini bazela nini batendre ni poto comme na réplique na biso. Non, Zolo na bana poto 40 concert il y a 44 ans, il y a carrière musicale nangai et ça si bientôt sur le marché na kanisi karana mois oyo et ça là déjà sur le marché tout comme à fin du mois et ça déjà dans le marché et puis basé là toute une histoire il y a mon grand-père Benz Bosiana et ça koya kalamingite et ça sur le marché donc na novembre et aux à la sortie il y a album toute une histoire et puis nous avons remercié bana Paris bana Poto bana ya Miki ya Suisse partout récemment JP Loboko Fizo Kamba Christophe Minzou Damien Tsuki Didolako Arlène, Paul Louawa, ça va te belé, nous avons remercié. Grévi, Foutila, Liebo, Nalwanda, Maître Costa, Grand Maître Costa, Bazé Belé, Nondas qui est là, Devron. Donc, Bazé Belé, Mère Bitota à Bruxelles. Vraiment, en tout cas, Bazé Belé, nous avons remercié, on a soutien. Le lobazo peut sans confiance. Nous remercier Péo Gloria. Merci grand-père. Déplacement, oui, et pas vraiment en tout cas merci à trop na Congo Média. Congo Lengi de grâce Mbizi. Congo Lengi de grâce. Nous peut s'appeler grâce Mbizi. Nous peut s'appeler Bambota trop na place Yazali. Vraiment en tout cas
Naza au CP là. Grand-père, tu as moi vu dans mon dame, tu grand-père en a bana combien? Ouais, maman Gloria Naza na 5. 5 enfants. 5 enfants. Seulement au baye bani grand-père 5 enfants. Bangaza nzam muto ya ba nzonzingité. Non, papa il m'a 35 enfants, 5 seulement. Oh baloba 35, on va vérifier maintenant que 35. Il mourrait ça à 35 enfants. 34. Ah, il nous a 34. Ah, ce qui moi c'est que ça va, mais on a 5. On a 5. 2 filles, 3 garçons. C'est tout Bakoko combien? Bakoko 4. Non, 4 étaient Coco. 5. 10 caca. 5 Coco. Grand-père, vous 6 Coco. Et voilà, grand-père. Et là, on est grand-père, couleur préférée. Bon, on a une difficulté. Bon, on a évité quand même trop gras. Ah, mais sinon, on a madesu, on a makayabu, ambisi ya kokauka, na légumes, donc tu vois, moi, on a nyama penda nyama te quoi. Donc, couleur préférée, grand-père. Couleur. En tout cas, couleur penda, couleur, nazam nalingaka bon. Le bleu, sur le bleu, sangani, bleu, noir, c'est là. Merci, grand-père. Nous sommes arrivés à notre réplique. L'invité prend la place de présentateur. Grand-père, l'émission de la réplique, tu es invité à un endroit opposé journaliste à question. Ce que j'ai dit, tu es un plateau. Tu es un plateau. Simbi micro pour biso ba biso soto to simbara mi to biso so simbara micro mais to yembara te biso za ba vétéran biso ba musicien ceux qui oyambaki na plateau question na lingo reposer ngo simba micro ota la caméra opposer nga question moko question na retour na yo Gloria ezake eloko nini epusaki yo ozala journaliste. Je vais répondre, papa. Ouais. Et le repoussé, c'est un mingi. Maman Chantal Kani, moi, j'allais rapporter si c'est ça qui est à la RTNC. J'ai demandé à mon père, comment maman Chantal Fonasani, dans la 3e primeur, à Ebisinga. Tant comme on a 3e, on a un rapport au premier, c'est au 2e, 3e, option opona, des tokoye belo yorosala. Tant on a comme une 3e, préfet n'a pas de latin philo. Magister n'a a comme un cadre, n'a comme une 6e, même n'a comme le rôle à Chantal. Ben il faut autant de journalisme. Il y en a qui facile. Même d'après ça, il y a goût sous ça comme la TV aussi ma micro, il y a mamina masengo. Oh, ça qui na numérique comme on a bioan. Ok, c'est Peli. Merci, c'était la grand-père et Gloria Olangi. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Jani sita chunga mputo mote manita sita moninga ya Rex Poloko. Ba prête ya Suisse sona ki na Suède. Merci à toi Didé Kabongo Mutabala Mondé les grands frères propres. Prête na yo ya pour la voiture na Lelio Mabé. Grâce à Mbizi, merci à toi leader, on est ensemble. Merci les tout-puissants LTP, les tout-puissants, moi, Mira, Djabou, Babi Nzambe à Kenya, et Yonde les tout-puissants, Azalaka Moko. Pourquoi pas Loris la Congolais, Maman Loris, on est ensemble. Merci à Janice Talisusu. Pourquoi pas Doudou Moutomboyaya. Merci à Matou Idol, grand frère, et on est ensemble. Merci à toi. Babim Présa, Dom Naline, grand frère, on est ensemble. Tonton Babadj, Moutema, Chakal, Makanda, merci à tous les amis de LBG, merci à vous tous. Pourquoi pas Loris la Congolaise encore. Merci à Abi Moutema, tous Pépé et Mbetolo. Moutema et Batou, maman. Maman Milise, maman qui maman musique à Londres. Merci à Guiowa, merci à China Benza, merci à Papi Kivuvu, merci à Adamo Adams, merci à mon caméraman, merci à Tracy Po, pourquoi pas à ma famille, maman.
Félix Boketu Olangi, à mon père Blanchard Lowanjola, famille Lowanjo en Belgique, en Hollande, mes grandes sœurs, mes grands frères, je vous aime beaucoup. Je présente mes condoléances na directeur il y a DG Moatika Ibso, Chris Pekawa, le corsaire de mes grands frères, qui est me tourner ensemble. Torobo Sanakaote, Ifasi, Robo Sanakaote, Gloriolanga, Robo Sanakaote, je vous aime beaucoup. Je vous aime, on se retrouve prochainement avec ce qui, Papa Nabiso. Et vos locaux, ceux qui peuvent arrêter à Miss, on va en parler seulement par rapport à la musique. Il y a la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire à Congo Leng. Bye bye, on se retrouve prochainement. Merci grand-père. Merci Gloria. Bye. Oh, c'était Niniko. Congo Leng, Kofiba Bonbon. Grâce Misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Riches Krame ya komone la sexy. Yena ma César Mazik Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille